Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakata kate ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo simisé par deux sur côté les mamke ba te belé ba moneka la bodri kanda za tuna ngai simisé ke na wabiye bonjour avec beaucoup de respect na Kilongo respecter presse d'abord pour bino bozali et salut ndenge ni journée lelo na moni zu carte na wana ya santé bon et salingai vraiment d'abord on va remercier nanu Maman Denise na nega kanisi biso vraiment parce que souvent ça ka artiste ce que babeli et ça la ka penza biso soni moko ko bela ka partout batu bale ka na télévision côté boye de boye vraiment bien té mbalo mama penza kanisi biso a solution ya kitoko malon pour na biso na bana na basi na biso vraiment nzamba pambula mingi salingi sengo makasi nzamba vraiment pambula na ho sali pour biso boni mouvement groupe to ka so na honte mais au moninga groupe so ko moninga donc groupe mikolo yo groupe ça ko évoluer toujours simisé to moni groupe te so moninga simisé yo ko ta internet bi ba ko internet do mona nonga ide na kini na ngobala so kine parce que na uti studio on dimate studio ko sana na sisi noto sala banzembo ukomi ozongeli musique ngana bandaka na musique ozongeli ngana bandaka na musique afana na théâtre ngai to na bana musique to ba grand mission suba to yemba na bango basali bref le kwande kona bino die de ngumba o ya RTN so bien obika ka chanter aza grand chanteur alors tango yemba ngana la vera de musique ya so imano kesi na bango marai na auto tale zangala seri wana débat et que son nom repose un peu azaki na tanako chipike bango ya tonto boucher ngana la vera de musique ngana bana la musique mais plus na ndeko la mi guitare solo na sandambe na beta kabina solo bosi mise ba ko beta bango ba sa ba kombo ba bima ba bimisa ba nzembo sa succès yo so ba no musique na kimkolo boy susu ndeko na limisa musique ya passe na ko so musique eza passe moni théâtre ba ko pesa scénario sal na yo mais musique na ko biso ke eza passe na sens nini la musique pour bimatala et ça jeté na biso jeté et puis donc ba débat ba bima ba kofi marai abeti na mo ani ko ta bima abeti si misé rien si ko si misé na ki kolombo obeta ba to style ni donc ba to ki chance à côté na viva ba to ki chance là à côté na viva papa wemba orchestre ngana na ko kana na ko kanisa bina papa wena no kata bina viva la musique na ko kanisa ngo trombe ba to ki chance pour ma débat ba utaki na kana ko chiblike bango mbala moko babeti na lingi wala papa mba ya Dieu na concert akena de baba na viva de même na marai donc ba chanter la cabaret lioto même Carlito la to zaki na cabaret lioto chanter la cabaret Jolino qui azo to zana bona cabaret Suisse Jolino na Suisse voilà Jolino qui azo na cabaret lioto notre série ndo bato to kana on yo chance te bonani bo chance les zanga des chances yo na théâtre on a bandit théâtre na wala muyibi lola mu ventile muyibi na mona na viva yango mingi na ba quartier na bato yango moni na beno na ko tela mais na théâtre lola muyibi sala ma penate na no tela ba théâtre tout ba groupe sala ngo banime lola ni sala kate et puis ngana yaki na sala ngo pe na bimisi théâtre libanda ko libanda au théâtre no saba tableau banda ko buyu mto bimisa ngo mais ngana yaki na bimisi théâtre na libanda na sala na bazana na tamla na ville partout na groupe sans souci mtego bimisango na sala muyibi bon soba misa ki peut-être na ibite menga na mona ki na mili banda na ye na ki na expliquer que na banda ki na ndaku na banda direct di banda OK na banda direct di banda na sana mona théâtre et simbi et petit succès mais na so bateke na ça succès nga sa ki succès na so bateke na ça succès moi succès moi inconscient na va na ki pe na ciné na ngai na vanda na ngaka na tourner théâtre ke même kolo ami na ngai azé mission kalavé azé mission kalabeta ba débat ba ayemba njomo sa kapela sala tito bio sa sala akapela na ko sala te makeba tubalia tito déranger ba basalia o yo kango bazure ko ya bon on comprendre ça dit
théâtre n'est pas une chance pour mon client Bangaye. Aussi les artistes si la raté. Tembo succès sili. Mais c'est tant succès sili si mayo comme le groupe de musique. Te musique na beti yango mutu atindinga. Non. Na beti yango ngamu côté na volonté na ngati. Maman Ange qui s'allie en passage à Paris, Ange Tassar, à sa chaîne de télévision. Chaîne naïsa Ange Tassar télévision. Bon, tant que bandi ça tout la musique, au bas au tient théâtre. Et ça la musique à battre. Alors Vincent Tilusi, aïe bisé que la musique à nos autres il y a battu bas côté accès yo. So on a musicien to muto yebi. Ngana to coordonner chaîne. Tant que benga bina papa nzembo to tia balbi ki battu. Siko babi va déclarer que banzemo déjà. Siko to ça il faut musicien à sa nzembo. Na bi OK maman na ko sa charger non. Lobi na benga, abi na batinde les voice. Ya nzembo muto ayembi na poto. Abi yokana nzembo na abi muto na yembi nani? Habité. Abasenga na pesa $200 ngabité. Ko pesa ti. Ngana ko sala ngo. Na ndenge mo ko sepilisa yo. Zala calme. Na yebisa kete ke na sala musique. Bien voilà. Est-ce qu'on peut appeler encore une fois très très fort? Et puis na kati ya nzembo ngo. Mukoso beta benga de mission na yo. Na kolobango. Na beti guitare solo. C'était là. Ngam na beti na solo wana na beti ya. De notre mais to lukato yo kompote ba nzembo ngo sandeni ngono yembeli biso système ka wiriko. C'est ça le passeport. Anstar TV. Kati ya YouTube. Le système va soit YouTube. Pardon? Le système soit YouTube, soit sport. Na salango sport na studio menga mo album nangeso titre nango toli ya mono. Na ko sepe ba to sans catastrophe. O benga na ta émission prochainement to ko lobela pour masolo. Mais ba ka ngana bana na musique. Il y a eu une initiative. Le ko la mbata c'est. Ça reste à Droumet. de bonne volonté qui veut bien aider les artistes. Contribuer ainsi à la lutte qui est en train d'être menée par son excellence. On a artiste complet. Mais la musique va travailler bien. Oui, bah on t'a ngobi msande album. Oui, bah on t'a ngobi ngobi mais so bima pe kala. Oui, bah t'es non to premier. Mettre à des camarades qui mené à Kesté. Oyo ka pena. Merci to c'est l'album Ebima. Muto ayemba meto yo kna so ba capella yo ne to bito zela to zela boyo ko to zela ga to bombisi a capella na banda pe o ka de ya Kesté on l'a besoin souci à Kesté José de Londres ba on le souci à Kesté remele ko mona bo fifi ba c'est belé mais moi to bezata to ko sola na merci Simisé merci voilà on est Simisé merci Nathan Alinga, Papa Santa, Papa timide, Maboli, public à s'appelle pour Zongeli Soukinayo, il y a naturel, aux anti modèles. Voilà, donc les Awa, Binoba doyen, Peba aîné, Bokanga photo souvenir na ministre Nabiso, Papa Ngaloufa, 45 ans d'abnégation, 45 ans au service de la nation congolaise. Voilà. Maman Bipendou, na moni était Maman Bipendou, s'il vous plaît, Maman Bipendou. Voilà, Bazen, on va comprendre. Tu peux ça le coup, na bango de balakisa bisonzela. Ya Johnny, Ewana, évolution. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts,
international. Agence Assis. FB international. Souka. FB international. Danger. FB international. Ah, dégâts. FB international. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB international yango ni masolo. Molongo momba sepelaki nango. Po balobi ete mwasi ebongi ete ate o babeki bango so bazali ba icône. Po so totali bana baboti bana ebele. O bana ale pa baza kobota, pe bana ale pa bakobota ezali sengo mingi. Ebongi ete to sepela to bwakela bango maboke ya bambe na ba artiste so ba sepelisa moi. Merci beaucoup. Elles étaient reçues par la première dame, raison pour laquelle elles sont venues ici pour lui dire merci. Voilà, ils vont en profiter. Ministre Nabiso ya Toki PZBP, papa Nabiso Azali, représentant ya Fondation Denise Niakero Tshisekedi, oui, monsieur Georges. Voilà. Voilà, tous un cartouche de Massassi, bonjour. Bonjour. C'est le dernier événement de l'eau. Et c'est Makassi, ils ont vraiment c'est Makassi parce que c'est du jamais vu. Les lots, moutons sont en charge de la santé, de santé, en mode de tête, donc on a des colopas, dans santé. Les taux check-up, mais check-up, il y a moteur révision, révision. Les longs à un hôpital, révision c'est une grâce, grâce non, jamais vu. Yaboye, Nzambe fa pambra maman de Denise Niakero. Fonzambe apambola epe na komona ni kanso aju. Et puis ngamoko te yakati olondo plaza na kati. Na miradi fontare la pamfeni baza na kati. Mais ça c'est une grâce. Oh ça grâce à moi. Et c'est parce que bon batangi Jean-Paul Maneta azali pe na kati le pasteur na sa famille azali na kati na bota na ina bana ne donc vraiment ça c'est ya trop komona ke en tout cas moi pas moko ibakisami encore na vie na mutala art na ngana demba art ngo déjà na ngana na décourager mais na mulika ndenge pesa déjà boye et secondire na ko penda ko pe ndena ngo la makambo ndenge okendele ndenge okendele na santi na ko penda ko pe anto vraiment nzambe apambola penda po na monike équipe na bien maman Denise place azali nzambe abaxele ya koleka parce que oya sali c'est du jamais vu. Nano isalamate vraiment nzamba pambola yena libota momana papa chichi place azali nzamba pambola bango merci tombola carte ba monango carte yango ma carte mais esengeze belé au moni bomia ozanga nombongo mais santé na yo ezala bien na bondima to liaka na biso mais to tambola rapé na maladie to sala bien yango wana esengo oyo entre maman Denise likanisi oyo aza osala mituele oyo nzambe mabadela ye oyo ezaka premier tour bata deuxième tour bazali po yango bazo sukarte troisième tour mpe bakozala lisusu toza ebele antoka esengo mingi ya komona Denise akiti ara alaki awa représentant ya mama Denise alaki awa esengo na maloba mateya oyo bapesi biso awa ava tozwa karte esengo ya mingi oyo nzambe mabatela ye abomba ye Allez,
Baba
Bye.
business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yangoni masolo.